Shalom, shalom, peuple de Dieu. Oyo, boza kolanda biso partout, monde entier, Afrique, Europe, diaspora partout. Tika ete kimia na mokonzi e bila bino obisika bozwami na présentation boza na Mama Bena et puis toza na invité na biso de temps en temps oyo to sololaka na ye le messager proverbe 30 shalom mutu na Zambe. Shalom Mama Bena. Ok. Toyambi mutu na Zambe proverbe 30 tokoluka toyoka ye message nini oyo tolingi lisusu ko partager na bino na site na biso www.sentinelle TV1 to pe na YouTube na biso bokoki kolanda biso na Sentinelle TV1. Alors yambo na meka pe kopesa elobeli na mosali na Nzambe naza na ba question mo ebele oyo bandeko ebele baza kobenga pe baza kotuna mituna na bango. Alors yambo mutu na Nzambe a meka pe kolobela biso sujet nini to pe nini oyo amemeli biso lisusu na ngonga to ngonga oyo tokoki kolanda ye tokoluka mpe to meka pe kotuna ye mituna oyo bandeko botunaki biso. Alors na ye te so kopesa pe bandeko mbote partout bazolanda o. Mbote na bandeko nyonso baza ebele kolanda. Merci na bao bazobenga, merci na soutien na bino. Ndenge bolingi nga ndenge nga pe na lingi bino. Merci. OK. Le messager toyebi ke musalo zosa les a facilité na landaki message na la fois passée opesaki biso ndenge nini basali na Nzambe mutu na mutu azaka na mission oyo Nzambe apesaka ye toza na ba évangéliste ba pasteur ba ministère eza ebele mais yo za un évangéliste et posa na message oyo Nzambe aza kopesa yo po omemela peuple de Dieu. Alors toyebi ke ba message eza facilité po ba ba ko gérer yango. Alors na question ya liboso na koki kotuna yo ya mbokota na mutu na likambo na yo bandeko batuni boye balobi après message oyo message shalom messager après shalom wana ndenge balobi après message oyo obimisaki eningisi mboka lelo batu lelo ba TV nyonso bakomi kolobela yango esalami kaka ndenge olobaki popularité emati binemi pe binemi comme kosenga par binemi na ope donc ba popularité oyo baza ko benga biso balobi message opesaki esalami ndenge olobaki. Alors popularité pe belé ba binemi na yo oyo babandaki ko finga yo babandaki ko loba de tout de rien lelo ope bakomi kosenga ba pardon okoko koloba nini na place wana. Bon place wana ezaka kopesa Nzambe merci parce que omoni Nzambe soka atindeli yo message ezali kolukelo ba problème parce que makambo nyonso to eleki na mboka na biso na kati ya diaspora ezolakisa ke église ya Congo eza vraiment na kati ya perdement na kati ya distraction pe bato ebele babungi nzela. Omoni sikoyo na ngonga oyo bato bayebi nani aza prophète solo nani aza prophète lokuta na bisakoli nyonso to ebimi makambo nyonso to bato balobi ezolakisa ke message ezalaki très important pour eya kolakisa eza lokola ndenge balobaka thermomètre eye kojauge niveau ya kondima bato pe niveau ya buzoba na kati ya communauté pe niveau ya bosataniste c'est-à-dire mpo na nga nakomisi Nzambe surtout ke bango moko bakomopesa bapreuve sikoyo bato bazalaki na mutu bakomopesa bapreuve pe Nzambe a suscité batravailleur mosusu baserviteur mosusu baya kaka na message wana mpona koconfirme oyo nga nalobaki mpe makambo tu nalobaki esalami ndenge esalamaki nga nakomisi Nzambe parce que Nzambe autilize nga nazalaki brigand nazalaki un repris de la justice mais na mawa Nzambe lelo Nzambe akoma olobela nga mpe mokili eningani mpe bato bazwi solution bato ebele baye na Seigneur bato ebele bandimi Yesu bato ebele bazondimela nga base confier na nga napesika Nzambe merci. OK. Alors question mosusu mpe ezali le messager bandeko batuni boye balobi neti bazolanda ba vidéo po mikolo yo tout le monde on en parle partout na ba site bato ebele baza kobenga oyo balobi oza sataniste oza mosali ya Nzambe ya solo te oza mosali ya Nzambe oyo ofingaka nayebi te réaction na yo na question wana ndenge bandeko suma tuni réaction na yo eza nini? Bon réaction na ngai ali ngai nakoki ko se défendre te soki naza mosali ya Nzambe Nzambe muto défendre nga alors je crois que na ngonga oyo Nzambe azo ko défendre nga parce que mingi ya bato bazali kofinga bakomi lelo kosenga pardon ngam na bengi bango te téléphone nanga tous les 5 minutes ezobenga bazosenga ba pardon bazotubela bakomi ko se confier na nga
so na biso ba coup de fil nazo zwana ba kombo ba tondi maté na ba konzi na ba pasteur mususu na ba to minene bazo benga, c'est-à-dire que Jésus a défendre na batwana baza libre ya ko croire na ngate, mais en vérité ba yebike nazo salela nzambe pe nzambe alobela ina. Donc ozoloba eza solo eza vérité. Ouais. Alors comme ngape na ko tuna mais na nyeso tu wana ba situation bazo benga ceci cela partout oza komika bulandeni parce que oza pe mutu oza na makila oza na mai oza na nyoso oza pe na famille oza pe na ba misala ba classe ba entreprise, donc oza komika bulandeni. Net siko na uti Liverpool na bandi classe parce que nazo sala théologie le premier jour na université na uti ko ya na ngana ye na s'échanger, c'est-à-dire nzambe akopesa vision te soka pesio nguya te soka pesio onction te onction nzambe na kati ya bomoyo na biso eza eloka liboso mpona kobuka ba jog ya satan kobuka ba mira satan ko telemela satan apesa ko makasi a renouveler la force na biso pe lisusu nazo expérimenter le mot naza premier pasteur congolais ou azo expérimenter côté à Sangmalamu na internet naza premier pasteur congolais ou naza lelo ko kamba Sokotali par jour au moins 5000 personnes dans Olandanga. Sokotali par semaine na commencé à la 40 000 50 000, ça dit nazo sala plus que stade il y a United ça 76 000 personnes balanda. C'est-à-dire au moins lelo internet sur une somba billet avion ou utiliser internet. Nga lelo na expérimenté on a pensé ça merci que na gérer bato belé mikolo bana mike mindele bato mwindo ba o bazolandanga, donc on a expérimenté sangwala mon internet. Na pesinza me merci parce que après singa courage ya koyeba komi kabolana na air à prière air ya ko benga monde ba fond désolé pour na tiaka air mo na silence pour na yambate air mo na kanga vraiment sur na prière, mais nzamba après singa makasi pour na continuer. OK, mutuna nzambe bien que na église locale batu ba yaka mingi tende nazozwa na nini na église mondiale parce que nzamba bimisinga na église ya ba mir normalement soki ndenge nzamba ba memelanga na ko kende sous église ya mir te na ko vana na ndako na bureau na internet na ba phone nazo résoudre ba problème ba, mais soki nazo kende na église et ali pe pour sauver quelques bat na Manchester au moins siko na Manchester za base bandoki si 10 pasteurs 8 ba sorcier puis bandimi mingi basala likopa bandoki na bandoki ba kende ensemble. Alors nzambe le ratininga et ali po na batu oyo bazali batu na ye batu oyo bazana grâce wana bayaka chaque dimanche na Clayton pour ba expérimenter ngolo na nzambe pe to ke na bango formation ke na lona. OK, mais salama pe mutu na nzambe même Jésus e moko na Jérusalem bandima ki vraiment te za la passe pour ba to lia ki na ye Jésus pe aleka ki wa to fanda kana ye to lia kana ye mwana Marie ba biloko na eza déjà na kata Bible eza nde mozolo beza bongo, mais est-il que quelques bateaux parce que ville à Manchester ezali ville basée sur bateau belé ba kanga ba bandoki na Londres pe partout ba okima a. Et puis bato na ba makasi parce que ba se constituer na une église au mona bango na bato makamba be basangana na pasteur na bango ndoki. Alors il faut sikoyo ko buka biloko wana po bazo mema bato baza ba innocent au mona memi ba ona loyenge ba kekuna ba bebsi fi na yo ba bebsi bana na yo ba bebsi do biloko wana ba yebi yango moni bala so ba moni nga ba kimi même so to kutali na nzela même so to kutali na classe to kutali na wapi baza so ba moni nga ba kimi po ba yebi ke na yebi bango. OK, donc ça message toto lancé pe vraiment ni ne ba ni ne prophète chez lui mais to za kondima vraiment o nzamba zo sala kati na o pe to sala peine na grâce aux ana ke bato baza pembeni pe ba bénéficier na grâce ona parce que toza ko kene na temps de la fin. Na za liso na question moko ona ko tuna yo po tozala ki sur place to moni maman wana za ko benga aza ko finga alobi yo proverbe yo za ko laksa nini yo zo laksa ke yonde oza saint oza mo santo za kana lisumu te mais biso to yebi oke o bandaki ko o melaki bato bambongo o metaki bato ba voyage baya na poto mais otika ko mema bato wana na poto te o mela bato wana oza escroc to nito yo kango pe pa na yo moko parce que mieko kito yoka peuple babalanda OK toyoka pa bato mususu makamango eza ndenge nini o melaki bato bambongo pour metaki bato baya na poto okokisaki yango te eza ya solo. Bon moni bato ba congolais bazaka ndenge mwana yango moni tango na kabie na satana akeki ko kozwa ba pasteur muso o ba yebisa mo malamu te ba bondela pona ye ifengela mino boye ba ke soki mutu akabio na satana kaka mutu wana mutu akobondela pona yo
alors lokola ba reconnaître que prière na ngeza nguya mais akepa ba pasteur mususu na ba pasteur wana na kabi wana satana kangi bango via prière parce que ba sali eloko moko ezalaka te soki mutu auti kofinga mosali na nzambe azo reconnaître que mosali na nzambe wana za loin okotinda ye zongela mutu wana abondela pona yo yo koya to bandosala ba prière yango lokola na bango bato bazwaki ye na renouveler sous prière musu na kangi bango na satana anyonga bango parce que étant que pasteur à diaspora on a koloba nzambe kosala ngo bamoni bango moko nyonso na lobaki ekokisami parce que nzambe azo visiter nga nzambe azana côté nanga bon côté neti komela bato moi je crois que na bakar oui que na iba bakar tout et tout bakar ngo ya Angleterre na tambola nango abakar tout na somba na tambola nango avant na tina na kini siko na Angleterre vraiment yoko yiba car pour so tambola nango plaque nyonso tu ezaka identité à mutu tout et tout donc ça makambo lokuta parce que na somba bakar na tambola nango avant na tina na kini donc ça makambo lokuta ke makambo bangulu nga na samba na mboko na immigration parce que Eric a été témoin juge ya mama tunaki homme office abi est-ce que vous avez preuve que mutu oyo amemaka bato vous avez preuve donc au immigration mboka oyo parce que Eric azaki témoin pour azaki mutu azako kenanga lokola témoin ayebi masolo nyo surtout que bamona eloko moko te mais soki eza na mutu oyo ki apesanga mbongo mpo ngai oyo juge atuna ye bango so alobi est-ce que ye botia ye consul na bino ya baafricain mpo amemaka bato awa baanglais bayebi te ye toyebi te kaza consul topesa ye consulat te donc nga nazalaka ambassadeur ya Angleterre te mpo napesa mutu visa to nini alors soki eza na mutu azolobaki ngai apesanga mbongo na mela ye mais l'état ya mboko alukaka bapreuve akende pa avocat alobi no proverbe 30-30 napesaka ye mbongo ya komemelanga mutu tala bapreuve yango oyo amema mutu te ekoyede parce que Angleterre balukaka preuve ke nga nakotisaka bangulu alors soki yo oza nango opesanga mbongo to nini kende pa l'état ou bien oleki na presse olakisi ba preuve moni neti mwasi oyo nakabaki na nini Marie-Laure ayebi nga te mais se permettre asali video afini nga ke naza na makangu te nazanga na makangu te soki makangu ali alakusa mosapi aleka na TV mais aleki alobi n'importe quoi elaki kaka omoni soki mutu ozoswana na mutu ayaki kitoko ozana na nje toko etala ye kuna mabe mais oyebi na yo kani mabe te ofingi kaka tiko finga siko ebalukeli parce que ndenge za boye na qualité na nga ya pasteur à diaspora na renouveler ngo sous na kabie na satana po arilapa kofinga bato alapa kosala et puis ekamusanga ba congolais boza na Congo bolandaka bato ndenge wana nga be mission oyo ezali édifiante na landa ngo te na ebite ba mutu azofinga bato mutu akoloba ba bêtise na TV bolandaka pourquoi alors bino surtout boza ndenge moko bozo se retrouver en moni na kabaki na satana pe na ba pasteur wa ki kolanda na kabi bango so na satana. OK. Donc ça n'engage que yo kotaki musai na Zambie ndenge za koloba. Alors question musu ezali to landi awa ndenge bato baza ko benga biso toza pemeni na tozo vivre ngo ezala musu zo benga yo zo lakisa nini oza orgueilleux soko zo sala émission ozo lakisa sapato yo zo lakisa nini et mususu pe lisu tonga na ko proposer to mona ba invitation mingi pe ezana basani na Zambie par-ci par-là ba invitaka yo okende koteya mais ozaka toujours na réserve olinga ko kende te réaction na yo eza nini na ba point de vue o bandeko baza ko acquiser yo na makambo o na autre bon réaction le monde to vande bo yes to sala émission na changer ba position na otia boye na changer ba position na otia boye na sala ngo même so na lipapa même so na makolongulu na ba vidéo na ngali ali elacité que na ya ko griffer le nom et ali position émission à 30 minutes au changer position même yo au changer position donc eza wanate tant on c'est le cas deuxièmement matonsuso abenga ki alobio de Londres à Salionine au modi lelo bana basi mingi ya poto ba osala ba ventir vie comme passe mais bana basi mingi ya poto ba sali berere na nini moto ayebite omoni na théâtre omoni na TV allez ozui risque ozui mbongo otie obengisa ya lera boya awa bwakisi yo allez okomi ko telingana okomi ko boy parfois mobali bozakine na ndaku mbongo abano za ko PCT yo préfère que no bala mobali ya théâtre lera yo bangi boya théâtre o sala lo théâtre na ndaku en passant nazo pesa merci mingi na Clarisse na weji azali mwana mwasi oyo achaka na contact na bata théâtre no sole na kendana na kini lelo aza na Brésil merci min Clarisse vraiment na contact ko salinga pona sala pe film na tourna pe ba film fort donc Clarisse nde aponaki ba actrice Clarisse nde aponaki ba acteur makambo ba kama wani ya azalaki na ngana kin lelo na Brésil akoyi ko témoigner parce que azalaki mutu oyo
à toi ça fille de Sarah ça sama na armée de l'Éternel nde to kutana ina lui pasteur na ko aider atambola kinanga azala kinanga na kin amona ki bakar babiloko tout nde to travailler ki aza témoin merci place ali lobi su to solo la ki esala kinga bien nzamba pambolo mo à part wana yes batu oyo bazolo ba ke ngai na ba inviter nga na kinate mabena bible zoloba ko pesa muto aza mupagano muto aza na foi moko na ote ko pesa même mbote te Bible me te bon. Nana camarade à n'importe qui te. Bato ba yomo moni comportement ya ba pasteur. Yomo moni comportement ya ba pasteur ti ba leki na TV boy na boy ba kambo sa ba professeur lokuta et salamité. Zo na niveau à bato wana. Baza tellement très bas batandi na boza camarade na ba honte. Na sina kena invitation moko muto azobala. Muto azobala bazo ke no parole mafuta qu'est-ce que ça voir muto azobala na do bato ba yebi doctrine te ba kota na ba vanti ba ni ba koma ba pasteur or que tant yo zo ke no pesa mutu na bible lobi ko pesa mutu na n'importe qui te na boya ka kusanga na bango na za pire na lingite na zwa na koma ndenge na sala na zwa part ya misumu na bango soko zo pesa mbongo na yo et pas pasteur ozo kene na présence ne pas pasteur oyo aza motombo ki akota na musala nzamba tindiete ozo soit part na ye c'est-à-dire masumu nyoso ba vanti nyoso azo sala yo ofuta mona ye semaine passée ozo participer na masumu na bango donc na boya ka kusanga na bango na boya ke ba séminaire na bango puisque un ba tombo ki nzamba benga bango te ba yebi pe musala nzambe te na boyi ko participer na masumu na bango yango na boya ko ke na bango soki bango ba ko yepa na ngafu ba bénéficier parce que nga nazali na uwe nzambe nazali na mafuta nzambe bango bazoya po ba puiser mais ngana ko kende pa na bango te omoni ba pasteur otunde ba alia so bazaki mayele bazaki na esprit de chaque temps ba yaki pa na nga ko pesa ba dîme na bango na bonde la pe na bango mais lokola ba yebite na tiki bango ndengwana c'est-à-dire bible zoloba mutu oyo okoki ko pesa n'importe qui mbote te okoki ko lia na n'importe qui te yango moni nga na lia na n'importe qui te na pesa na n'importe qui mbote te na kenda n'importe quelle église te soki likambo zo sama na mboka bo moni nga na yete c'est ezali likambo lokuta soki ezali likambo solo oyebi nga na kenda na église moko na lead pasteur azote ya lera nga na koti to kenda na pasteur Eric azanga matea lera moni présence na nga matea esili ye moko lera matea esili ayeko tubela bi proverbe le yo koti kaka pa na komo banga na bi makam tu nazo batato azo yoka so na lobi mabe ayaki ko tubela pasteur Eric ana témoin na lead donc so nga na komi na ko présence na nga ko déstabiliser moté présence na nga pamba parce que onction nzambe na kati na nga mutu azosala bafanti na kosa akotika yango moni na boya ka kokende esika oyo makambo nzambe asolo ya zate mais soki makambo nzambe asolo yali na kenda OK donc bandeko boza satisfait na ba question pe ba réponse auto zwaki mutu na nzambe pe to tuni ba question na bino maintenant toni tokota na mutu ya likambo je crois ba question soki koya to continuer yango mutu na likambo sikoyo na ngonga oyo message nini oyo memeli peuple de Dieu auto koyoka yo lisusu na ngonga oyo na espace na biso na Sentinelle TV wani bandeko batali message na ye na lelo nkolo alobelaki nga mingi ntango nayoki bato mosusu bazoba David ekutu azalaki mosali na nzambe asalaki masumu asalaki boye asalaki boye bible elobi moto oyo azosumuka salaire na ye eza lifuta omoni yo potombo likolo ochange likolo kwani parce que position alors lobi bakoloba pe yo olakisaka likolo omoni eza position eza te kogriffe eza nini te mais eza position même na tv ya mindele tomonaka bainvite moto aza libre achange makolo asala boye ezali kogriffe te ozomona donc bato wana balongola likambo nga azaka moto ya biloko wana te nazaka humble omona mosuku tafinga olataka babubu yo olobi oza didie forme olata babubu mais bubu eza style nanga mpo namonaka ngo epa pasteur nanga paster soni nga nazalaki brigand barefule nga moto ateyanga sango malamu onction eza kati nanga eza pa paster soni namonaki ye alataka babubu yango nazwaki ye lokola modele lere mpe apengwe nakoma koloba ngo mpo nani mpo soni azalaki koteya sango malamu soni nde abondeli mpo nga nakoma boye mais lere ye apengwe akomosala baventure kaka nga mwana na ye funa meme Moïse akoli na ndako na Pharaon moto adetruisaki Pharaon ezana Moïse ayokaki yo nzambe alobaki c'est-à-dire ezandema mais lelo oyo ntango nzambe bato bakoma loba David kutu asalaki boye tu yango nzambe ayebisaka bi population oyo lokola bazolanda yo ngonga oyo ozodénoncer mais teya bango mpe lisusu alors lelo oyo naye kolobela bango sur les conséquences du péché OK po bato ebele bakumisi David kutu asalaki masumu tout David azaki général d'armée David azaki prophète David azaki chantre David akomaki roi le seul moto na mokili azala général d'armée chantre prophète roi David nzamba lobi j'ai aimé David
selon l'homme de mon cœur. L'homme selon mon cœur. Selon mon cœur. David a dit homme selon le cœur de Dieu. Mais là, David a soumu, David kuta sala ki sumu. David là sala li sumu nzambe asambwisa ye. Bande konanga nzambe soki alingi yo mingi oyoki te asambwisaka. Soko moni mutu moko likambo na ye komo bima bazolo bango batutu baolo bango azaki na problème na nzambe. Nzambe avertisaki ye, nzambe abengaki ye, nzambe abendaki mato ayoki te nzambe asambwisaka. David nzambe asambwisi ye. Nazola ksabino ngo tokei na 2 Samuel 11 tokei na 2 Samuel 11 na 2 Samuel 11 toujours que na premier verset je crois na 7. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. On lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Iri, les Hétiens. David envoya les gens pour la chercher. Elle vint vers lui. Il coucha avec elle. Après s'être purifié de sa souillure, il retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et fait dire à David, je suis enceinte. Alors David expédia cet ordre à Joab, envoie-moi Iri les Hétiens. Et Joab envoyait Iri à David. Iri se rendit auprès de David, qu'il interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple, sur l'état de la guerre. Puis David dit à Iri, descends dans ta maison et lave tes pieds. Iri sortit de la maison royale, il fut suivi d'un présent du roi. Mais Iri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître. Il se rendit point à sa maison. On a informé à David, on lui dit, Iri n'est pas descendu dans ta maison. Et David dit à Iri, n'arrives-tu pas du voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Iri répondit à David, l'arche et Israël et Juda habitent sous la tente. Mon Seigneur, Joab et les serviteurs de mon Seigneur campent en rase campagne. Et moi, j'entrerai dans la maison pour manger, pour boire, pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne le ferai pas. Alors, to sauté wana, to kesikoyo na 27. La femme d'Iri prie. David dit, toké na 25. David dit au messager, voici ce que tu diras à Joab, ne sois pas peiné de cette affaire, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. Attaque vigoureusement la ville et renverse-les, et toi, encourage-les. La femme d'Iri apprit que son mari était mort, elle plaira son mari. Quand les deuils furent passés, David envoya chercher et la recueillit dans sa maison, elle devint sa femme, et lui enfanta un fils. C'est que David avait fait de pluie à l'Éternel. Amen. Amen. Histoire Oyo, batutu ba yebiango, nakati ya histoire Oyo, David nangonga Oyo batu ba kebitumba, David akeko tambola na oliake no bunda, azo tambola likola batwa, likola batol. Et l'air azo tambola likola batol, akeko kuta mwasi ya soda na ye azo sokola. Mwasi mwaza kelungi kitoko. David a tindi ba serviteur, wana mwasi ya serviteur na ye. Yes. Mais a tindi ba zoye. Bible zo ba David a sangani na mwasi oyo, mwasi akomi na zemi. Le mwasi akomi na zemi, mwasi a tindi sango, aya boye sa roi ki na komi na zemi. Roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. Après les soumou asali, a commis meurtrieux, conscience est liée. Ndé le l'autre ba combattant conscience est liée bango. Ce qui conscience est liée au comme Moubomi lokola David. David est l'homme selon le cœur de Dieu. David l'homme le tout puissant. David est l'homme de Dieu. Atindi Iri na lettre na front Joab abomaye. Tango Iri akufi mwasi aye na ndaku Nzamba lobi atindi prophète a David et c'est pas si Nzamba te. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Likolo ya esengo ya ekobo David a kotisi un inceste na famille na ye.
Na 2 Samuel 13 pendant na 1 na 18, mwana David moko a violé mwana na ye. Bandeko na bandeko babala ni pona nini? Po David asali lisumu. 2. Révolte. Mwana ya David moko a se révolté abengani tatane mokonzi. Oyebi asali nini? L'air a se révolté, azui basi ya tata na ye. Asali campagne d'évangélisation. Monde basala. Abengisi bato atie podium. Akomi ko coucher na mwasi moko na moko ya tata na ye en public. En public, Bible mtezolo bango. À part wana, homicide de Salami, Amon oyo a violaki mwana ya David mususu, wana ezali na 2 Samuel 13 23 à 32. Mwana mususu ya Absalom abomi Amon pour violaki sœur na ye. Donc David likolo ya plaisir, likolo ya masumu, likolo ya lengi ya kobima na mwasi ya batu a créé inceste na famille na ye, a créé kufa na ndako na ye, a créé nzambe a humilié ye, nzambe a sakani na ye, nzambe a exposé ye. Ça a toujours été comme ça avec les enfants de Dieu. Ça a toujours été comme ça avec Dieu. Ce que proverbe a tellement qui a l'obaki, c'est parce que Dieu a l'ingaki a chichi génération d'abisso. Nzambe a l'ingaki a enseigné pour la diaspora. Tala ndenge ba fingi ngai, ba soi-disant ba Christo, ba fingi pasteur pour la vérité. Tala ndenge ba sali ba vidéo, soi-disant ba Christo. Ba tuni ata nzambe te, ba koti ata na prière te ba tuna. Nga soki mutu na nzamba lobby, eloka liboso na tuna nzambe ese nzambe. Ozana muto tozana muto te. Mais ba se permettre bêtement comme ça ko finga nga, ko finga famille nga, ko kosela nga makamu. Tout et pourtant nzambe azaki na posa a sauver bato. Nzamba zaki na posa ça et puis ba sali erreur te au lieu ba va na bango te o kutu David l'homme selon le cœur de Dieu nzamba bomaki ye nzamba salaki boy et nzamba asalaki masomo nzamba tikaki. C'est tout simplement parce que bato batanga la Bible lokola kwaku. C'est tout simplement parce que bato batanga la Bible lokola kalao. C'est tout simplement parce que bato bazana bobangi nzambe te. Bato bazoka ni sale fait comme na poto azana ndaku azana nationalité azana voiture elle se permet à sala nyonso. Bato bazoka ni sale lokola social media réseaux sociaux et n'importe qui akoko kende azui webcam na ye azui caméra akomo lo basir n'importe quoi le lo mona batu musu bazoleka bulumbu ba musu bazoya mutu atindi ete ye moko ba ndikoloba donc les gens se croient permis à nyonso il faut boke bana ba we nzambe mutu azana onction nzambe onction nzambe yaka pona ko buka bakal onction nzambe yaka pona ko casser ba job onction nzambe yaka pona ko pesa ba solution onction nzambe yaka pona ko buka biloko ya satana na kati ya bomo ya bato tala lelo combien de bato bakenda na église ba bongo mate combien de bato bakenda na église baza ba lesbienne bato bakenda na église bazali ba PD bato bakenda na église baza songi bato bakenda na église ba yebi ata entendement nzambe te. Comment prière ezali dialogue ya mutu na nzambe. Prière ezali dialogue ya mutu na nzambe. Mais ça va tout banda asala 10 ans en église na yoka mungonga nzambe te. Na yoka ainsi dit l'Éternel te. Alors mutu ande mwana parole nzambe lobi ebimi ye atelemi lango. Atelemi ba dofinga. Atelemi yango moni ngai na lobi Marilo na laquelle ye mabeti na 4e génération na ba pasteur oyo ba kendeki osambela pona na laquelle bango mabe Satana nyonga bango ti na 4e génération. Et que l'on voit sur la vidéo à pardon parce que nous avons une onction nzambe pour changer ma communauté na biso tala lelo oyo population na biso soki pona buzoba ba ko bima ebele soki si ba mo bima boke no benga na kabila ba ko bima te soki si ba mo pona buzoba baza prêt ko sala buzoba baza prêt ko yoka ba faux prophétie baza prêt lelo oyo nazo senga na bato to ba lekaki na TV ko pesa ba prophétie o muta ko seba oboy ba le kabaluka ba pasteur ba délivrer ba. Parce que ce n'est pas Dieu qui parlait, qui avait Dieu, qui n'avait pas Dieu. Parce que prophétie, et ça dit prophétie na prophétie. Ou pessimité ou pessimité. Na yebité sur la question par rapport à ça. Pour moi, mutuna nzambe ba question rozanga te parce que makambo zolo bezali très profond et bandeko bozolanda biso vraiment na site na biso tolobelaka de temps en temps ba émission socio-culturelle, éducative, politique, religieuse toyaka nango liboso na bino. Alors lelo toza na émission moko religieuse oyo toza koyoka mutu na nzambe oyo ezobimisa biso ba révélation. Vraiment naza na question oyo ya mutu yo na koyoko tuna yo parce que eza na moment on est quand ozoloba Bible ka ezobimisa biso biki on se moque pas de Dieu. C'est que l'homme va s'aimer, c'est que l'homme aura semé, il le moissonnera. Il le moissonnera. Oyo mutu abuka ya mwana kolona ngo. Soko kuki
obuki oloni nzeta libotu okobuka jamais manga. Yes. Okobuka kaka libotu. Yes. Il y a ce qu'on a lingué. Pardon, avant toute la question. David a tié moi si zemi. Moi si aye oyebse ke nazana zemi. Oye makamani David asali. Azui tata wana. Soda wana abengisi aya ba melisi masanga. Ba tindie akende na ndako sangana moi si po moi sal ba zemi ayo. Lelo na communauté batu boni ba basa mabala. Bazwa bana na bango, bana batata, bapesa bana batata mususu. Combien de batu na poto awa, aye poto abundi, asali azui mukanda, alinga sa la famille réunion, abem sa bana, bake no sala DNN, bana 5, 4, bana mbanda, 1 aye. Combien de batu bakufi likolo ba émotion? Combien de basi lelo oyo, bazana bana na ndako, bana wana, bana ba pasteur. Na ba église, ba diacre, ba diaconesse, bazana bana, ba botaka, bana ba pasteur. Papa yebi ke mwana na ye nzoka mwana wana mwana pasteur parce que David alinga salango alinga zo mwana oyo apesi na libuma batie bapesa on iri nzamba boyi iri alobi aussi longtemps pays na ngeza na guerre aussi longtemps peuple na ngezo bunda ngana ngelola na ndaka mwasi na ngate alali liboso à porte ba melisi masanga alangwe mais conscience ezo sala bien aimé bino kwiti ngene kisi no conscience iri bien que kwiti iri bien que alangwe conscience nezo sala alobi na okendete na kokendo lala na ndako na ngate et sali bongo David aye kotinda bake no bomai mais lelo oyo mama ebele bazali ba diaconesse ba yembi l'église sala ba DNN ya bana omona bana wana bana bembali na bango mibali boni lelo ba kufi na ba arrêt cardiaque likolo ba ye ko découvrir que ndenge ba kende na église na mwasi na bana pasteur akoma kobotisa mwasi na ndenge ba kende na église na bana ezana ba pasteur mso abimaka na mama na bana pasteur azo sala inceste na famille boyebi yango bobombi bamsu bakoma na likambo nango bakomisa ngo église mais babo koma kobomba ba secret pasteur azo pesa basi sida mwasi amoni ngana yebi pasteur mona Kinshasa sa pasteur azo bimana mwasi ya mwana ya forma koma pasteur apesi na sida azo botisa mwasi ya mwana ne aza pasteur et dimanche atelemi azo teya. Ok, maintenant, ezo sala pasi, mutu na Nzambe, peuple kozolanda biso, Nzambe azoluka kaka zongisa biso na makolo na ye na nzela na ye. Maintenant, question nange ezali ke makambo yango ezo sala mingi ne ka kozoloba par-ci par-là na mboka na biso. Tango sikoyo bato bazo sala lisumu, azomona lisumu elengi. Maintenant, tango conséquence ezoya ekomi bololo. Na yete soko fungula biso na place wana. Po bato bazoyeba te tant ozo sa lisumu na sima na lisumu eloko nini ezokoma. Proverbe alobi salaire ya mort et salaire à péché zanini liwa. Lisumu nyonso ozo sala eza liwa mususu ezaka te bakunda yo. Ezaka bato mususu bakufa spirituellement. Bakufa. Ozomona ba boyem sanga ba yemi na otanga nga kombo bato te posi na tanga ki bango. Ba yemi boni lelo oyo basi bakufa na molimo. Aza moyembi me bato bayebi ga ekobiste mboka tu alekaka bimaka na basi ya bato bayambi mais azo continuer koyemba na kombo Nzambe mutandenga azo yemba nonksioni. Alors Bible ezoloba lisumu mutu oyo azali na masumu ongo na Nzambe te. Adana Eve chaque époque wa Nzambe azako kita basolola mukolo basalaki masumu pa Nzambe abengani bango atie ba ange bakengela jardin et comment passe comme on Nzambe ya wana zo senga na yo o mesana ko tonga yo o zana basi ya bato yo o bimaka na mibala bato ngonga ngoyo ya koyambula parce que l'ole ya li felo yali. OK. Lola ezali li felo yali. Il est donné à l'homme de mourir une seule fois après vient le jugement. Après le jugement et on s'abile o mibale lola o li felo. OK. Et lola la li felo ba kota kango tango za na bomoy. Soki okufi balobi babenga ba prophète nyonso mokili ba kosambela po yo sekwa ekosala te. OK. Soki babengi ata ba mbikudi ba wapi kosala te ba yoka soni ba koleka sute po ba témoigner parce que Nzambe aza sute. Ngonga ngoyo bo pesa bo moyi na bino pa Nzambe. Ngonga ngoyo bo yambola masumu. Ngonga ngoyo zongisa mwana bato pa tata na ye. Obomba ngo oyebi lisolo obomba me Nzambe ayebi. Saint-Esprit ayebi. Mwana wana za mwana ya papa wana te. Zwa courage, yebisa vérité. Zwa courage, yebisa vérité. Nzambe tikete molimo na yo ekota etouche bandeko o ba na kati ya vie ekobo.
bandeko bana kati ya vie ya kindumba, bandeko bana kati ya masumu ya salite, bandeko bana vie ya bongulu, asanzi ale abwaki asanzi ya ngozu. Molimo na nzambe kota ebuka nyonso ya ba faux prophète, ebuka nyonso ya bandoki, ya ba pasteur sorcier, moto na nzambe ezikisa ebimisa bana na nzambe solo na kati ya église na yo. Bible zo ba yeso alobi ba brebi na ngai bakoka mongongo na bakolandanga tikete bao baza ba brebi ya nzambe babima na kati ya binzambe nzambe babima na kati ya ba église ya ba aventure babima place ya soloka baluka nzambe ya solo nzambe atalisa bango esika nini yazali. Ok, voilà, Moutuna Zambé, question sur Nagokoloba, parce que tu as suivi à David, il y a un saïn en Zambé. Mon numéro bazolo ne touchez pas, mais ouais, bon, touchez pas saïn en gâté. Sur le sunga biso parce que bilo bato bozo pesa biso lumière. Mais les lorsque confusion est au côté parce que mbulunga na ekoti na ya malamu na ya mabe baza esika moko et puis ya mabe eza mingi ke ya malamu baza moko baza koyoka na lisusu te. Na esika no kokoloba ni parce que peuple na Zambé ba ko kampe ko funga biso parce que bazo ebate ba ko tozo bate église ni ya solo to ko kende wato fana na bandaku to sala nini nyoso to na confusion. Actes des apôtres 20 18 28 à 29 soba balou meurtrier balou ya méchant bakokota na évangile. Nzambe molimo na nzambe zota sanga mutu mo babenga ke Père Konde batu tout bazwane ba kisi ba Jérémie ba Timothée kiese ba Silas ba kufa bazwane kisi sika moko. Mais Timothée nani Konde wana yende azoleka na ba TV na ba internet bato apoto bazobenga ye pasteur na ba mais c'est un sorcier. Azando ki botala ke longi na ebo mona ba médaille la taka tout et tout. C'est un sorcier. Tangu yozo senga ba prier na bato ndengwana. Tangu yo moko muto zo ke senga ba prier na bato ndengwana. Akoya ko loka yo parce que yo fongoli porte. Mutu nyonso tu oyo azoleka na internet aza mutu na nzambe te. Même ngandenge nazolo babo tu na nzambe olakisa bino. Mukolo mutu aliaka ligoro do abima makwanza mukolo wana te. Ayaka kobima makwanza 6 mois après, 4 mois après. Bokeba na kolia ligoro do. Donc, l'issoumu via l'issoumu zabia bienté, David est l'homme selon le cœur de Dieu. David est prophète, David est général d'armée, David est chantre d'éternel, prophète, Nzambe a humilié. Batebele bazoka mon po ba Bible te. Dieu a humilié David. Moi na ya David, mutu musu te nevete moi na ya David, azui moi na ne propre, azui basi na ye. Abali ko coucher na bango en public. Et tout ça, c'est ça la Bible. C'est Dieu qui était à la base. Donc, Nzambe soko sakai na ye, ako humilié yo. Ozalaki munene, yango balobi, tout ce qui est élevé par les hommes n'est que vanité, abomination. Bato bele bino bobeta kama boko tout et tout, baza suna Nzambe te bakabona kala. Yango moni Nzambe, mikolo batu to basakana gine akoboma bango pe ba humilié bibembe na bango. Mais si quand Nzambe so azope ça bato message, c'est qu'alingi bato wana zo nga bato ba se repentir. Bien sûr, bien sûr. Chaque période, dans le messager et son message. Moutona nzambe a solo na message et puis ba prophète a solo le ba na message ba linga ba honte kaka ba au moins banda na bandaki be mission oyo o na bandaki bato ba sepela ki nango ba kumisa nzambe bato nyoso tu ba linga ite mutu so tuni to bande ni tozala pa mabeto soko moni ko sepela na ngate okoka mater na ngate ou bien okokaka ngana thermomètre soko moni ko sepela na ngate benga ngana délivrer za ba démon. Parce que ceux qui osent Nzambe, on comprend nga ko linganga, on s'attacher nanga. Mais ceux qui osent Nzambe to et loko zo inisa yonga, ezali vérité. Or vérité sur na Jean 3 32 vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus qui sabi ba oh ba vérité on la franchir. Mais ennemi la vérité ça bana ba sadicéen na ba pharisien. Oh ba bunsa Jésus. Donc soko mono so ko message na ngate. Na on peut so conseil zapenga. Soko sali ba discours bani Nzambe muta s'occuper na. Ngana tamola na promesse ya Genèse 12 bandana 1 tina 3 o laquelle nga mabe nzamba laquelle malamu mabe o laquelle nga malamu nzamba laquelle malamu yango na sengaki na bato basali ba vidéo ya kofinga nga ba changer ba vidéo na bango ba senga sorry et ko sala bien pour na monter na 4e génération so ba tietembe tozali awa surtout Marie-Laure tozali awa akomona frappe en Nzambe parce que ça mutu a une négativité na kati ya communauté ko sala ba émission moko o ezo éduquer batu te puis batu ba sepeli nango a salera ayo tumbola mutu ba tumbola kati yango na kabie na Satan Nzambe anyonga ye na ba pasteur na ya nyonga ba. Ok, tozo kende mena na suka na émission na biso na ebité question na tuniote peut-être na robosana et nini o kopé ko yebisa peuple na Nzambe o bazolanda biso na site na biso na ngungo yo poto ke na suka na émission. Na suka na websa bango baluka Nzambe bazongela Nzambe lole ya lili felo ali
baserviteur ya nzambe nyonso bapesa nzambe mu Congo nzambe azobanda koboma bino mpe kohumilie bino koetale bino en public koexpose bino bato batyola yo bafinga yo basakana na yo parce que yo osakanaki na nzambe ndenge asalaki yango na David donc akohumilie basali na nzambe ya lokuta abandi soki babongwani atiki bango eza na paster mosusu aza na sida molimo na nzambe ezobisanga mpo bika fo leka na tv otémoigne ke ozalaki na sida otangi bana basi boni yo obomisi mbala moko ozwa miracle kobika na public asala émission atubeli masumu na ye alobi ngai boy na sida tala makambo na sali na église na pesi sida na bana basi ebele église na lingi nzambe alimisanga soki alobi yango directement kozwa guérison miracle pe nzambe ozongeli ndenge azosala liboso parce que milimo ya satane ekotie na babiloko basimbisimbi et puis na réitéré yango lisusu Albert Kankenza osimba bakisi ozali nganga ngonga ngo se repentir ngonga yango se repentir parce que kanda nzambe azobeta bino nyonso tu bakinzami na bamokuna ba Léopold Mutombo ngonga yango bosimba bozonga liboso nzambe bosenga pardon ngonga yango nzambe azoloba bosenga pardon akohumilie bino akoexpose bino ndenge asalaki yango mpona David. Ok, mot de la fin mpona pepe na biso pe na clôturer émission oyo tolobeli mingi sur David. Mot de la fin ali Bible lobi soki masumu na yo ekomi motano lokola ngola lokola cramoisi soko reconnaître que osali mabe osengi pardon nzamba kolimisa alors soki eza na mutu aza na ba problème ala nanga na prière loba nkolo Yesu na reconnaître que natambusa ebo moinanga mabe na fongoli motema nanga yo kota lokola nzambe pe mobikisi obanda ko talisanga makambo otalisanga mozindo nanga na yebesika ni nazali poza nzambe malamu. Amen. Merci. Voilà, merci bandeko tokomi na suka tozalaki na proverbe 30 na kati na émission oyo tolobeli mingi vraiment sur la vie de David bomoni ndenge bato ebele balobaka ne touchez pas mes ouais ne touchez pas mes ouais mais David azalaki l'homme selon le cœur de Dieu ozamba ponaki mais nzambe a exposaki yango bandeko nanga tozoki na tango na suka pe nazo sala sensibilisation pona ba maman na émission nanga oyo tolobaka on l'appellera femme vraiment ba maman biso nde tobota biso nde tosovaka biso nde tosuka totelema mpona kobondela mpona ba homme de Dieu totelema mpona kosoutenir bango na prière pe bandeko naza kobwaka lisumbela na bino nyonso tu oyo bozali kobenga mosali na nzambe ya solo mosali na nzambe basengaka ye mbongo te mosali na nzambe bakendaka ye na bakesio ebele te totondi na baproblème totondi na makambo ebele mosali na nzambe basengaka ye prière mosali na nzambe baexposaka ye problème na yo mpo yo oyeba kozwa solution na nzela na ye mosali na nzambe bamemake na distraction te alors na ngonga oyo tokota na kati na mabolongo kobondela parce que basinyi nyonso tu oyo nzambe alobaki na biso tozokende nango na suka tala mboka na biso Congo tala makambo eza koleka na Congo Bible ezoloba koma tobandaki na molimo tokomi kosuka na nzoto bandeko boyebi mboka Congo nde memaki réveil na Brazzaville na Angola partout Congo ezali source epai wapi oyo biso toza na liloba na nzambe mais lelo Congo ekomi esika oyo tozoyeba te toloba nini oyo totiki nzambe oyo toza comprendre lisusu te Bible tozotanga te makomi na nzambe ba révélation neti bamama mosusu bazotuna mais oyo nyonso prophète azoloba ezalaka na kati ya Bible oyo Bible eza nzamba nyonso eza na kati Bible lobi soki toluki nzambe ye akomi monisa na biso. Et Seigneur, notre Dieu, il est le Dieu qui se cache, nous devons le chercher. Et ami la sakanaba oba lukakaye. Vraiment, et ça la passe na motema, na ba situation tozo mona na ba réalité zoleka. Nzamba pambola bino na présentation ozaki na mama bena, message oyo est révolutionné bino, est sauvé bino, est libéré bino pe ezong sabino na présence na Nzambe. Vraiment merci, à la prochaine occasion de to monani na mbala na sima. Bye bye. Na émission na ngai, on l'appellera femme. Merci, bye bye.